biloko mosusu naomona boye ezala mpo komobanga obanga mosuko baoloba bino boosilasila papa tozolela nde yaya tozolela nde ndeko de gauche à droite nous tous toza na mawa donc le polémique là ça sert à rien donc il est temps que nous soyons unis pour que tolela papa na biso na kimia et puis na bongo ce qu'on doit perdre et nazoyeba te remplacer nani bani to kunde mamu to fallait beta tout ça événement misatu musique est na poto 10 le mois tout c'est plein de musique tout ça bani na photo bon calme attends les 7 les 10 ça n'a pas si bon yo lo ba on la masisike ndanga bakuba oyani comme ça là ça to kumisa na nzambe parce que ndamataki eza comme nzamba boya so est-ce que cimetière ko cimetière ngaki na cimetière ngai pasteur mutalobaki banani bakendaka te yo otalaka baartiste tangelanga oyo akenda te po biso tu tokendaka liwe ekoti kozala mais peut-être eza na makambo mosusu oyo bozala kosala yango te Let's go. Dadi kitambala soka seku yakanga watawa
Non, il a raison. Bon, il m'a apprécié. Il a raison. Si on a dit que l'artiste était. On pas bon on a. Non, pour tout faut féliciter de me dire que c'est comment pas il était Bilamba on a. Papa, on doit pas ta famille, tu peux pas te mettre là, le roi artiste. Ma artiste, ma collègue a dit qu'il t'a mal parce que là qui assisté na ba réunion c'est ça qu'on s'est passé dans ma bataille. C'est ça l'ini. Tant mon bimi, famille Balouki. Papa moi tu m'en sais ni. On va que sur les boulots. On va faire mes cercueils. On va payer 4 facs. T'as pour le bain, on va prendre ma bébé. T'as pour ma poulou les. Il y a moins de 4 ans. T'as pour me donner du cambal. Apparemment, tu vas partir. Maman Olive a kunda bino yemoko. Non. Les gens on a pris message on a pas famille à biso. Les gens comme ça sur le koufi, famille bon on a biso pour les lois quoi. Mais tu as bon sur le koufi sigo. Mais tu as sur la koufi. On continue à mort na ko lamuka pour faire un message. On a pas les fois kunda, on a pas les fois les là. Tant on montre un message cassé. Non. Non, c'est un artiste de comédien. Son a coupé na artiste à Congo, na ba poké. Famille na beaucoup assister. Mais na loi soda. Na tout monde famille. Parce que là na pote mon naté. Famille a trouvé de stabilité Mambastali. Depuis si que doit dire wana. Vous comprenez? C'est une mission, pas fi pas Masumbu, Moïdi, pas Masumbu. A tout est long. Comment le président et bien Mbegou c'est comme il a limité. Voilà, parce que parce que nous ne pouvons pas faire Simbongo, pas payer par le théâtre. Pour ça, la reine n'est pas. On va partir les gens. On va partir Simbongo, on va partir tout pied. On va compte bloqué. Pour ça, on y 35 000 $. Et ça, 35 000 $. Mais famille, le but va payer Simbongo, $1 500. 35 000 $. Maman, je ne sais pas. Il y a une banane. Maman, famille. C'est quoi la maman? Entre famille, ok, ça coule des pas du tout. On m'a dit que bon, il y a mon temps que tu as posé ça, à l'oreille qui est, à un moment, ils ont sur cancer, mais pas net au cancer.
Non, ça c'est un déplacement. Et puis il y a livre poison. Il y a un pas livre poison. Il y a qui va tourner mon repos. Tout ça qui est après avoir aussi la nana, il y a un clip qui n'a vu qu'une tonne de déplacer la main au cinéma. Tout ça, la nana, pour ça, il y a fait qui n'a comment déplacement en Angola. Bon, au moment où on a passé qui n'a eu des acquis à sport, tout ça, il y a biscuit. Des gigas, tout ça, il y a ça, il y a bien un kitambo, il y a une chance de rejoindre jour. Bon, moi, j'ai moïbi, j'ai biscuit à Bana, puis donc on a ce problème pour jouer, un bateau, surtout à la TV, les longs capacité à Pistosa, il y a mettre Waza, un comique, les longs appels, un comique pour jouer. Sangwa matanga tatiti kamba les gens qui osent Sangwa matanga ya dadi na zaki na braza qui na marché Kemba qui na braza pe mtapinga ina zaki fiston ça abi pour la téléphone na ko téléphone ya okama wa WhatsApp na ko mo na pe ne ba publier que dadi a kufi pe na zaki mutu ya kata makamoni so bana ko sala na yaki na l'équipe tina mokono na nazali na ba bagage na l'équipe direct na koma ina onda côté na ba mettre goya tuzala ki wana na ndima kite on a commis pena na côté na madame na ye donc il est lycée ngai on se lève passe ba 17h pe à le monde na so ko ke ça président na uti kuna za solo donc à l'eau qui se fait des personnes qui ne goûtent la chose pour pas mettre quoi ça maladie à hospitalisé na Saint-Joseph. Et voilà, tout ça là pour nous, tout ça là pour nous, tout ça pour nous. Ismaël, ça va faire. Tant qu'on a baliwa ya bandé. Oye bio. D'ailleurs. Parce que nous avons tous senti moi vite nous on a une moua pour nous. Le temps que je dois interpeller les chassa. Moi na franc, na fona za dollar. Tu as franc. Na dollar. Mai biloko misusu na mona boye ezala to komopanga obanga pourquoi Bosco bon loba bino aussi la si bino aussi la si calamité ya poto to za kino to na poto ya shiko kulu et si nan biloko na oya gadi donc eza passe ergo to misusu misono na ndenge ni nzela ni tozotambola nzela nini po ni totika na kati ya fina biso yango na présence ya tellement azana Dubai au commandelo atini délégation chef Kumbo MM chef groupe Saïsaï pour nous représenter pour nous voyer na biso na analyste osali ba bipino bolingi vitesse bolingi ko ke mbangu mingi yango ba nyonso zokuta ba vile nto ba masumu de Brando bazali parce que ba peut-être malembe analyse on osali il peut poser problème au Brando question est-ce que vous que beaucoup mbangu bon eza liwa musiko minduki yango eza matexi kaka na ba artiste comédien ayoka ki message pour mosala nzamba lobi en tout cas ba n'exagère eza profession nzamba tinile ba n'exagère nga personne za ina ngana kezi mais eza te kaka ya tel ça ba ndoki pana biso eta ba tindele yemo pas jouer na ben c'est une boucha prière na ye mais bazaki na ba bazaki ce que lobi que il y a ni comment les bazala qui me artiste makasi bazala qui on basala combo bazala qui c'est vrai bon a évité eza o nzambi atindela ki mais yepe ayeba sala yeba jouaka oui ce sont na ndenga bo donc yo mosko le ba munyo sur sala ba yo mosko conscience no interpeller conscience spécial et ça mosko le point aussi là la biso quoi nzambi na bote mabolongo na sena tuneki nzambi iloko ni
Toto kuna chiko pour moi c'est kalaté. Yo dadi kitamba tapis rouge mobile lendo akei. Comme MSU comme vous bagnez ça mais on a mon tuna et ça va banjonjingo ndo kinalati oh toni oh pas de belé ba ko ba ke beaucoup mo tsena mais ngai ke mananga ça ya ko feto ngai ya ko yebo tsila mningi loko ezala ba ke sur le sel musala et c'est artiste. Concernant la RN, on ne pouvait plus continuer parce que la de ce bruit, on va comme paniquer pour nous C'est que j'aimerais dire à la famille biologique de M. Dadi ainsi qu'à la famille artistique Tozo Lelande papa, Tozo Lelande Yaya, Tozo Lelande Ndeko. De gauche à droite, nous tous Tozo la maman. Donc le polémique là, ça sert à rien. Donc il est temps que nous soyons unis pour que tout Lela papa na biso na kimia et puis na bonanos. Qui était Dadi Kambala? Dadi Kambala était un papa, un vieux, un frère, un ami. Quelque part, si on a osé, on a choqué un petit frère aussi. Parce qu'au moins, avec un village d'Adiazamkolo, Mazalaki petit frère, s'il s'agit de discuter, même dans de petites choses, au SNI, que vous pouvez s'en conseiller. À âge, il a été à Mikiti, si le roi Leki, et pas non pas Yokio. Donc voilà, il était tout ça. Et il y en a beaucoup, donc je le garde pour moi. Mais pour les autres, je leur dirais, il savait faire la joie de tout le monde dans son art. Donc voilà, du côté fort de M. Dadi Kambala. Merci. Une question, j'ai remarqué il n'y a pas que d'artiste, mais je me dis, moi en tant que journaliste, je me pose une question, est-ce que Dadi Kambala a des rancines avec d'autres artistes? Non. Vous savez, dans notre pays, il faut tenir compte aussi des circonstances. Il y a des routes que vous les savez, il y a des sauts de moutons qui sont là, il y a des choses par-ci par-là. Et puis, ça m'a précédé déjà na Iskabako Tchakor, Van
bavandi wana bazozela ce que bayamba kuna donc yango présence ya moto nyonso te ezala awa ezala kuna ezaka nécessaire esengi te bayaka awa benga na ye tuko mpe bandeko mosusu baza kuna tuko mpe bakozala awa mposi nayebi si ogere bato nyonso tu bazali awa koya na bango na bozongi na bango je ne pense pas que monsieur le journaliste on vous attend parce qu'il y a net au solano awa na minute il y a des autres familles qui sont là à l'extérieur qui pleurent mais baza devant etando ekete donc voilà bato bazali vraiment ebele mais bamosusu pour de raisons de choc pour de raisons ya pasi bakoki koloba te banivandeli je dis mal après vieux Moundoueri ezalaki ya dadi moto oyo akodefendre biso na ndenge ya travail mpe na ndenge toyebike na ndenge bavantage na ndenge mabwanga apres ya Moundoueri ezalaki sokoloba toperdre ye nazoyeba te toremplace nani basouvenir eza ebele d'ailleurs nga na mpe tokutana na bacouloir pampa parce que vie azali moto ambiance yalingaka ambiance parce que baplace oyo tokendaka ata mosu moni po ye trop kapela tokutanaka to so tokutani leki ya kosombelanga masango lere ozosombela ye masango kanisa te ovandi wana pamba akoporte conseil to epa na yo anoyebiso te leki na ngomole bino génération na bino fo kozala mayele keba baninga mosusu mpe bakosepela te ta mosusu na succès na ye alors fo koyeba nani kolia na ye nani kovivre na ye donc mpe banda olobelanga trop epuis moto achangeanga méthode mosusu ya kotravaille eza ye na première nzonzingi moo nasala tobetaka na ye na film ya 27 moise là totravaille na ye là totravaille na ye asatandaki te na le meilleur oyo napesaki ye parce que ayebisinga nde lebe naojouer awa naosatendre naozela vie de loin ou bien sundiaka nayebaki je na o te et bikule tosi so jouer okomisi ngai donc eza mpe parmi film etombola mpe komonanga lisusu donc biku apportanga conseil na nsima ya palais après tournage ebisinga kozala ayene respect na mikolo na biloko wana to yango moni lelo esalaki biso mpe tozala quand même pole toza titre en tout cas titre na kosala titre tellement na tourné ma film kosala titre je pas 25 na sala film ebele na kokoka titre te mais j'espère na film wana dada azalaki mobali ekakata nga nazalaki mwana mosala mais mwana mosala oyo azwaka bainformation nyonso ayebisaka mais merci dadi c'est laquelle elle est intervenue donc dès qu'on prend la souka ya beaucoup de soins vous avez donné au monde de départager mais na fils nous faisons la martyr pour sous la limite le roi même son ami beto kabla moto le venu moto le tête tout ça bon donc moto salite la souka na nenga mabete oyeba trop faux to yo kana ki basta na moko lelo musu ebimi soto bani to kunde ba moto fallait beta tout ça événement mi ça musique est na poto 10 le mois tout c'est plein non musique tout ça bani on a photo bon calme attends les 7 les 10 ça n'a pas si bon yo lo ba on a masisike ndaka bakuba yani comme ça bango nyonso baa bapré mais siko koyeba trop moi ndako ya madusu ebele ko tape mopepe ebele so bozoka baconseil ya bato ebele osape mamade ebele bato olingi na bango soki tonto yeto osala bozo bazokolela 2 personnes basta ngalo ke tivit te jour na kuteni na eveni mpe sofi vena wasibika 2 semaines oyamba na yokopa baefinga mamade adi na kuiki kuna funa kite na nini eveni na kufusko bato nanga mpena funa ya kor na kolela bona koma dena fotena lela debi bemende na sa banda na kota wana non mais quand on va faire ça mingi te mutu mwa aza na nsima liwana non naka mpona nga natie na nzambe liboso tokumisa na nzambe parce que nametaki ezala tamosi nzambe aboya ngakenda cimetière nakendaka te oyo akufi kulutu nayo te kozalaki
on a joué les mini sections. On peut que les cimetières. D'abord, autant on belle au côté la été. D'abord, autant on belle là. Et nous on a théâtre. Dans on belle au côté la été. Cimetière au qui était. Cela veut dire qu'il y a une division zali de l'autre. Pourquoi on a quel cimetière de la division? Tant on va aller au belle comme l'autre. Papa, on a le but. Moutou a sauvé la casse au côté. Au bin dernier ça là. Mais on a une gestion de cœur avec nous. J'ai de cœur avec nous. C'est pas des garçons qui ont côté les négociations. Tant que tu pas côté les mouteurs. Tu pas côté la bonne du année moteur. Et après le colombier a tout battu une année parce que moteur là. Tant que tu peux pas tomber bas. Hein? Bâton merci. Merci. Et belé, va souvenir ça et belé. Mouton on va la souvenir ma mère d'Adi c'est ça. Bon, mais ça vous avez mal à monter est-ce que maintenant vous faites les mamans vous botti à Rosa la mais il faut bon, voilà. Ce total est bien chaque jour la vie on a Congo. Mutazo quatre papa bakufi mbala moko ezali mokano nzambe comme ce seigneur d'artiste bakufa balanda tango mususu et le pasteur de la foi no badongo c'est tout en 2020 d'artiste bakufa et ça la miti eza mokano nzambe pasteur mutalobaki yango ngai pasteur mutalobaki banani bakendaka te yo talaka baartiste tangelanga oyo akenda te po biso tu tokendaka yo efayaka moto amona na te mpe kakendaki no motu mosusu akoza mona akendaki bavandi na nsima aboyine mpe bafilme ye apesi révélation ya nzambe abiki 2017 po tokota 2020 baartiste baokufa quant à biso qu'est-ce que nous allons faire nous devons prier prier nde makasi mpe makambo wana eyaki c'est prier c'est demander pardon à Dieu. C'est comme ça. Nous sommes dans la vie spirituelle. Il faut comprendre. Nous tous sommes reprenants à travers. Par rapport à Dadi 5 kisi no mo 5 kisi 0 abala wa dudu wala kakala 0 ba o nde ba simba ba ke no banza ba o ba simba mais ba o ba kufia te ba o ba simba c'est ça et puis ne ko so ba ba to simba kisi on te ba ba kufa te je mon asibo confusion ouais raison na jipo fa partie sans fula c'est bon c'est comme ça message ça moko tout c'est la raté mutakufa mutakufa pour aller l'association wana obino mutaka l'association te pour l'association oyo ba telemi ba lukata ba évacuer ata météo ko so ba so ibana même Afrique du Sud pamba
ndeko na nga est ce que bazosala nini bosengisa bato réunion toluka mbongo moko boye visa ekoka te boboye baosala ngo te soki bakufi baye mbango bakosala makambo epa mamoli mama olive ayaka te mais ye azoya kosala est ce que mama olive aprésidente ya bacomédien to ya bacomédienne voilà aye ezali bongo papa nanga il faut tokomba biso biso moko nano biso moko il faut na tobanda na fa motu mosusu aya oponi bino mosalaka te koluka déjà ntango tazobela boluki to mama oli to mama denis boluki déjà bolisete mama natasi moto aza nali mama oyo mama denis auto oyamba bato alaske balobai makambo météo eske neti mama oli ye mama denis na kati ya théâtre bato bazosoutenir bino bazosoutenir biso par bonne volonté na bango mais ce n'est pas une obligation basala yango organisation il faut s'organiser lisusu de plus vous comprenez bon bafe bakende komona bino bozala makoki te bozokufa botikaka bana ebele makoki ate bango nde bazosunga bino ntango bozokufa attends so olobi makoki eza te c'est trop dur makoki eza te par rapport il faut oyebaka est ce que mboka na biso eza structuré nyonso mona oyebi place moko l'état bengi bacomédie afuta obi apesa bango babenga bani bakache na bango bie babiloko badroit d'auteur voilà ezalaka te par rapport omona sokode esala momonaka makutinela makuti problème eza mboka bien tomona baivoirien tomona baevoli bagou tomona banini voilà j'ai vu mon jumeau est là œuvre dans l'esprit d'amour donc nous avons biso ndeko na ngai omoni na makambo nyonso tu na fils soki moto akufi elingi koloba te ke meme ata bandeko meme ata mwasi akosokola oza kosumba akosumba donc liwe ekoti kozala mais peut-être eza na makambo mosusu oyo bozala kosala ngo te soki peut-être ozalaki na visa oluki voyage ya poto mbala ebele ozwaka te exemple aussi visa faut kende billet eza cher ozokende mpe likambo eza très important peut-être mpo na soin de santé na place to perdre yo ozala toujours obligé osala nini okende moi je ne pense pas que eza na ndenge mpena ya solo aprovoke mpo akimela neti déjà mabe te mais matanga esama mpe na poto na bacollègue baconcert baconfrère oyo baza kuna baosala mpe matanga donc na nyonso tout dans l'ensemble tozolakisaka bolingo ke tozolela dadi dikambala na désordre te partout asalaki mosala poto tu base de kota congolais moko fanatiki moko oyo ase sentaki azala convaincu oyo ase sentaki ase retrouva na bagete adi dikambala à organiser quelque part bavandi pour rendre un dernier hommage. Donc voilà. Merci Gossang et Baboufi. Merci de reconnaître. Il faut reconnaître la valeur. Il y a des grands, il y a des collègues, il y a des amis, tout ça valeur. Merci beaucoup. Donc il y a Mapé par rapport à la Batoueza qui est probablement le même jour. Tout le public en fait. Mais les problèmes étaient le les coïncider. Donc la bango na valeur n'y surtout donc voilà. Donc après awa sur la quai de déposer ya na kozala fait surtout matanga kamolo pesa ça. Ce que ozala bozona na butu na ko prester na ozala wala na ko prester be badandi bango tout bazaki cher pour na biso to kabulate. Il fallait pesa la jour moko mais coïncider dia variante ba programme. Donc c'est ça. Mais tout le monde prononce sa maman Mbalo Somoza. Mbalo Somoza parmi bato bazar organisé par rapport côté ya dikambala na stade moi petit désordre muké na auto information des alaki na nenga mabete soit disant baboya qui batia podium soit disant podium mais ça soit disant batia ce qui ndingi libre je ne sais pas abenga rapidement bina briefing yo zala kuna na mort ngana kebo to kambo ba utile ya kanzela moko mais ngana za skona ba mettre spawn dans un bas synthétique surtout bonjour grand journaliste mes condoléances tout le monde présence na yo a la mort de présence na yo pour la yana de Kambala corps sortir à corps italien un mot par rapport à Batonio sur la mort des femmes dans la salle avec le président je vais savoir la passe pour on est dérangeant le rôle à 40 ans on comprend
ça la malade apparemment pour Mbali ouais dit kitambala tout ça au monde va commander mingi au monde le manzambe hein tout le kanzambe tout kanzambe nga le bel manzambe le so ici ba ne poulet au monde que apparemment ba question on a toujours la ensemble pour la minute il s'en a na sala ni président ni nganga ça le voit une dame autre bateau mona il faut pas dire Combat les lobes à souvenir nous va regarder pour Nadadi Kamba. Ya malamu parce que na joué conseil ya malamu pas na yo na joué le temps de jouer. Mais na joué la des conseils ils a dit bateau kaya ba kesanga il va faire beaucoup plus de Congo mania ba masala nga merle mos le ji donc bateau belé ba conseil ba pour le belé ba pour la na joué temps de travailler na ba moté. On a dit que ba ba bâtir les bateaux travailler mais pour travailler na moto souvenir tout n'a dit le travail mais boyo kana manka après tant bâtir le micro il a souvenir malam to joie na vie après ça va passer ngai na bula mo sur la femme kama dada mtu ndo mbona mambo ki wakati kwa tabinga na hiyo au singa kwa ni batu kwa la liste de la Kenya kwa kinda wana il a parmi va souvenir oui et là si bolam là si place mo pendant un jour pour bien là si que ça il va pas gagner ba or ba million c'est que bien na pena que ça donc ba bien amour donc moi je pensais na yo combat lelo nager à Dadi Kambala de son vivant j'ai inspiré au pays par rapport à Géna yo ndenge lelo bima combat mo video Dadi Kambala a inspiré nini na Géna ye pour un peu multiplier donc il va que ça implique sa carrière artistique mon ba Géna dans ça là donc mutu soit un pia ka soit juif ou d'ailleurs baké à juif donc par rapport à dans ça la parole et tout le bani et baki c'est là implicite mais émotivant so baki c'est implicite avec benga singa fitina mo ta so joie bon moi c'est le ngala la sala on kemi mais yo joie on est baki c'est là mais encourageant peut-être au se vanter le logo c'est ça lelo liwe ya Dadi Kambala eza ko loba maman ebele ba interprétation za ko et surtout mingi komona nde ba comédien moza olanga ezo sala mabe bazo ku famille selon ne baza loba ba interprétation zo yoka par rapport ba liwa na bino ba ezo sala ni bon ezo sala nga iro ko te mélange na bato bazo interpréter ka mabe ya ba ndenge moko donc on dit que il faut que ça malade comme ça bébé a fait mon malade mais comme ça un problème à pandémie molo kindiga ka famille pe sambo mo bien mo bisi là on fait opérer yo beta on kara on dit ah donc il n'a pas dit mais tant on longo comme place wana e beti tant que beti o ko ba kino putain trop tard autant mo urbanisme qui artiste ramba damé problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que vous avez un galère à niveau zéro. Tout ça là, moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis labino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna
Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko, yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai, mais na ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolinge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bo sunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko taba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission au Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moulay zate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa rawana donc so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage des awana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment le lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao.
Seigneur. Le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go.